affaire héritier Watanabe na Sœur Trina eye makasi na internet bande onanga. Pourquoi likambo oyo elamuki na internet? Pourquoi affaire oyo eye vraiment makasi na internet? Alors lelo ici bote la TV azo expliquer bino est-ce que c'est vrai ba soupçon o tozo yoka? Moi ba nungu o tozo yoka est-ce que ezaka kapona nzembo o papa na biso héritier wata auti ko bimisa? To likambo mususu ebombami na sima nango. Bandeko nanga kaka nde balobaka botama congolais oyo ke elengi, donc botama pe congolais oyo ka vraiment elengi ya bio. Kaka nde balobaka botama congolais oyo ke elengi, bandeko nanga botama vraiment congolais oyo ka elengi ya bio, elengi ezanga suka. Affaire on internet e ye ndongo, donc e ye makaso pesi mbwa boy. Alors lelo ici bote la TV to ye ko expliquer bino relation nini o Sœur Trina azanango na héritier Watanabe. Est-ce que ezaka rapona musique? Est-ce que to ndengeni tozo yeba yango lelo chez Irsil Bote la TV. Alors bandeko nanga mbote nanu, bonjour, bonsoir, wana mutu nyonso oyo alandara Irsil Bote la TV ayebi déjà que edepandara kaka na air oyo okolanda biso. Donc na air oyo okolanda Irsil Bote la TV ndo koyeba soki okozwa bonjour to okozwa bonsoir. Alors lelo to elibino likambo oyo to moni yango na internet eye makasi bato bazoye ba vérité dango te, bato musu bazolo baka tika baloba, bato bele baza ko se poser ba question na bandenge na bango. Alors bandeko nanga na système a bien na ndenge moka bien to lobaka na bino mbote esika bozali na ndenge moka bien to sepelaka na présence na bino. Alors présence na bino ezalaka vraiment important na Irsil Bote la TV. Ngana ebisaka bino toujours bandeko nanga sans bino mubulu. Nalobaka na bino sans bino mawaple do yo ozo talanga sans yo mawaple. Yango prière nange zalaka bo pambo maraposo bo pambo mi boko pambo la pe Irsil Bote la TV. Alors na banda ku na bino esika bozali bambote na bino ba bisou na bino nzamba lola a bombelanga bino. Bandeko nanga soki ezambala na yo ya liboso otombe na Irsil Bote la TV. Donc ande tolobaka soki eza vraiment mbala na yo ya liboso okwe na Irsil Bote la TV. En tout cas, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions. Donc, ce que zambala na yo yali boso otombe na chaîne na biso, to senga kaka ba abonnement na bino nde esalaka biso bien. En tout cas, félicitations à batu nyonso obo partager ba émission na biso, puis félicitations à Irsil Bote la TV, félicitations na bande nyonso obo zo sunga biso pour que to mata to la saki challenge na biso avant to koma fin de l'année to kokisa 25K. En tout cas na moni vraiment boza ebele o bolinganga bozo partager ba émission to komi déjà na 24K, donc tozo landa 25K. Yango na bondeli yo ndeko oyo okoti mbala liboso, en tout cas ko bimate o s'abonner, o commenter, o liker, o partager ba analyse na biso. Donc nandenge moka bien ndeko nanga soki ezambala na yo yali boso okoti na Irsil Bote la TV, vraiment ko bosa na te ko s'abonner, ko bosa na te ko commenter, ko bosa na te ko aimer pe ko partager ba vidéo na biso nzamba lola a ko pambola bino kaka na système moko ya bien, donc aimons nous vivants. Alors partagez ba émission na biso soko lingara ya bino Irsil Bote la TV, ceux qui sepelaka na ba analyse na biso, ceux qui vraiment o lingara biso ezambala no ya liboso au koti, au aimer, au commenter, au s'abonner, au partager et aux ala malamu mingi. Wana pesi merci na ba abonné nyonso o balingara biso boza ebele o bokomelaka biso, boza vraiment ebele o bolingara Irsil Bote la TV, nzamba lola a pambola bino na pesi merci na bandeko nyonso. Bane onanga wana eza liboso na bino eza numéro ya Irsil Bote la TV. Totaka numéro na biso liboso na bino pona ba oyo bazalaka na posa ya kobenga, pona ba oyo bazalaka na posa ya kokomela Irsil Bote la TV, pona bandeko oyo bazalaka na posa ya kopesa ba suggestion na bango, ya kopesa ba félicitation na bango, ya kopesa ba critique na bango. En tout cas mutu akoka na nyonso azalaka te.
Ba naebisaka bino toujours ba critique na bino yango nde esalaka to mata ba remarque na bino yango nde esalaka ke to améliorer lisusu musala na biso. Alors numéro na biso yango na liboso na bino pona bandeko o bamoni bakobenga pona ba remarque o bakobenga pona ba critique o bakobenga pona ba suggestion o bakobenga pona basolola na Ursule Botelula TV o pe bakobenga po bapambola Ursule Botelula TV. Alors compte numéro na biso yango wana liboso na bino boza na bino bienvenue ya kobenga to ya kokoma message. En tout cas tokoyamba yango na mutema nyonso. Bande onanga affaire oyo ya Sœur Trina na sir bate bele bazo comprendre te na pe sir bate bele bazo yebate eloko nini oyo bazo loba. Héritier Watanabe aza mwana kini, Héritier Watanabe aza vraiment congolais de père et de mère. Kande balobaka de père et de mère, Héritier Wata aza mwana ya Congo, aza vraiment de père et de mère, aza oto ebi biso nyonso, aza oto lingara biso nyonso, o asepelisaka biso na banzembo na ye ya bien, o asepelisaka biso na banzembo na ye ya bolingo. Aza misien profane ya mboka na biso o biso nyonso toyebi. O mutu moko te abungi yango, mutu moko te abungi yango, mutu nyonso ayebi ke Héritier Watanabe aza musicien profane ya mboka na biso. Alors eloko nini o ezoleka entre Héritier Watanabe na mama na biso Trina? Sœur Trina aza chantre de l'Éternel o ayembara bongo epa ya papa Moïse Mbiye. Asambelaka kuna, ayembara kuna, abanda koyemba kuna lelo te. Moïse Mbiye azwa Sœur Trina na bomwana nyonso. Soki botali ba kilti ya Moïse Mbiye bokoti pa na YouTube bandi kota na YouTube ya ba église ya Moïse Mbiye. Soki bokoti bokititi na se bomona ke Sœur Trina abanda kuna lelo te, abanda kuna kala. Abanda osambela kuna kala, bando yembe papa na biso Moïse Mbiye kala. Alors aza chantre de l'Éternel o azaka na voix bien o biso nyoso to yebi. Mututa olobake ayoka nzembo je serai couronné te, mututa olobaka yemba ngote, mututa olobake ayoka nzembo loboko za aito yoka banzembo na to yebi ke aza na voix moko ya malamu. Alors bandeko nanga kande balobaka congolais alingaka kopelisa moto, congolais alingaka kozikisa internet, congolais alingaka bayebake o wana lobi place wana eza congolais, congolais alingaka bato nyonso batiaka eka, bato nyonso bayebaka, bato nyonso balobaka congolais alingaka bongo. Congolais alingi kimia te, congolais alingika bato bayeba ye esika nyonso azali. Problème nini o lelo eye makasi na internet, problème nini o lelo e pandi internet, problème nini o tozola la susu kimiate, o tozo vanda su kimiate, tozola la susu pongite, e komika o lekabo Sœur Trina, ozonga bo Héritier Watanabe, o lekabo Sœur Trina. Héritier Watanabe auti ko beta nzembo miziki ya nzambe, auti ko beta miziki na ye ya nzambe, o titre nango eza opona ngai. Avant abeta musique na ye a consulta ki bato ba beta ba musique chrétien, a consulta ki ba pasteur, a consulta ki bato nyonso. Yango bomoni ke tango abeti musique na ye abwaki tous les pasteurs. Pasteur olobaki azu libange pa ya papa Héritier Watanabe te yeba koza pasteur te. Abwaki presque ba pasteur tout. Toyoki na nzembo na ye abwaki ba pasteur o baza rekoni, abwaki presque bango nyonso. Ayembi nzembo na ye tour o asali yango te lolenge oyo ye asalaka. Alukaki ameka asala ngo nanu na balolenge mususu, asala yango te lolenge ndenge nini o ye asalaka. Amemeli yango na bandenge na ye mususu, ayembi musique profane te, ayembi tour oyo musique chrétienne, to moni ayembi vraiment bien. Alors eza na voix moko oyo ezobima na kati wana bato balobi ke Sœur Trina yembi, oh Sœur Trina kutu, Sœur Trina kutu. Est-ce que bandeko nanga eza eloko tokoyo ko créer lango polémique na internet? Eza pena batu musu bayo lobake papa na biso Héritier Watanabe abimaka na Sœur Trina, okutu fala bala Sœur Trina, okuta proposer na yebisi bino ba histoire rebelle e bimi na mbala moko.
botama Congolo ekelengi. Toyebite komboka Congo, ava basala ngo mboka, ezalaka nanu place ba fourmi, to ezalaki penza mboka, tozo comprendre te. Ava basala no Congo oye koma nanu mboka, ezalaka nini liboso. Pour presque tous les Congolais mituna biso so pesala rate toyebaka te. Bandeko nanga, est-ce que problème a passé ezawana lelo soki se Trina ki atie voix kuna ipa ya frère Wata eza na problème ite ayembi musique profane te ayembi musique profane te ayembi musique ya nzambe ayembeli nzambe ayembeli bolingo te toyebi ke Richie Wata ayembelaka bolingo ayembeli bolingo te tour oyo ayembi pona nzamba pona ye azala oyo azali soki eza ke Sœur Trina atie voix na nzembo wana où est le mal. Oh lolo Sœur Trina bo crucifié na internet bo bimbe komi ozonga boye Sœur Trina okende boye abimaka na Wata bandeko nanga Sœur Trina abimaka na Wata te na ebite na tambolaka na Sœur Trina te na tambolaka na Wata na bete mais selon kotala ka bozo mona ke Sœur Trina oboluka bo bimisa bo bebisa soki ni carrière na ye aza innocente est-ce que lo ni elaksaka ke voix wana obinyo boyoki wana ze ya Sœur Trina po balakisa ki epete na moni Sœur Trina te na clip na ebite soki nga penza place wana misu emona kite na ebite so bandeko bo mona ki Sœur Trina na clip boko melanga na se nga penza personnellement nga na moni Sœur Trina na clip te alors ezaka bato bazo soupçonner que voix moko zo bima wana eza voix ya Sœur Trina et Sœur Trina ayembi ata ayembi yangonde esali nini yangonde ebomi batu. Est-ce que ceux qui frère Richie ayembi nzembo nzambe azui ba missie chrétien batia maloba eza mabeto eza mabete bandeko na ebite what oza analyse nga nazo sale na mona mabete bo pesa nga no explication na binyo na ba commentaire est-ce que ngande naza wrong to eza bongote na oyebate to moni nzembo leki kitoko Richie Wata na asali clip na église ayembi en tout cas nzembo wana etouché bato ebele boyebi combien de âmes o nzembo wana etouché combien des âmes o penza ba âme combien o ba changer o ba bongoli motema o baza touché na nzembo Richie Wata na bayembi combien de âmes o baza touché. Mais bandeko nanga biso ba Congolais comme tomona ka nyoso grave tomoni grave Richie ayembi nzembo nzambe est-ce que bomona Richie ngwaza na misala mabe akana misala mabete bomone wana akenda pe église azana église oye pa priaka ana église o akota ka pe dimanche ke penza église bo akoti pe église oui aza mutu avala la terre mabolongo pe na sa sambeli nzambe protéger nga atandenga sala musique ne wana tanga okende studio ne asambela nzambe protéger nga ono sala simba e ya musala na ye aobikela wana aoliela mbongo wana eza musala na ye nde ba pasteur Moïse Mbie ba osala musala na musique na bango nde pe ba missie profane basala musala na musique na bango ba osala musala na bango ba oyembela bolingo ba oyembela love ba oyembela makambebele eza musala na bango basalaka. Lelo toyo crucifié Sœur Trina pamba atie mungongo kuna kutu so landeli babimaka kutu basala ka be peuple congolais totika ba distraction inutile to landela no mamba mboka vote esalema na mboka il faut ba voter les 20 il faut ba voter jusque là baba nini ba machine nano yete bolandela mamba mboka ole bolandela ka ba fitilité pamba o aliemba kiboye asala kiboye bobondela no na place bandoloba no bondela tapo na mboka soko bondela pona mboka te bondela tapo na libota na opona famille na yo trop c'est trop bomoni bongo soki siko Sœur Trina ngwa bimisa ki ate longi mena minute elinga ozala somo po boyoki elongi ya Sœur bomoni elongi ya Sœur Trina te boyoki Sœur Trina kaka bo reconnaître ye kaka na voix oyezo yeba na pete voix ngo est-ce que eza ya yeto eza ya yete jusque là bo yeba ngona nte mais to weleli ko ya ofinga to weleli ko ya oloba
Boyebite combien de personnes au basepeli na romone héritier yemba nzembo nzambe boyebite combien de personnes au basepeli na romone héritier yembela nkolo asali clip ne kitoko na kati église ayembeli nkolo na place ke sala ka clip na ba fio balataka alati me omona lokwa muto azani elamba te na place ke sala ka ba clip a jar wana melelo lobi te na sala no clip moko boye ya malamu mpona kumisa nzambe to na décembre akangi ane na clip a nzambe melelo bomoni mabe peuple congolais comme to mesana koloba lokwa mitu na biso na yebite soki to raisonna ka ndenge biso peuple congolais. Si 100% ya bato ba raisonnaka bien ba congolais, ils ont 40% ya ba congolais o ba raisonnaka bien. 60% ya ba congolais raisonnement pourri. To monaka muto ko plibie photo be bofingi. Muto yo sasala muto ko leka alataki mabe. Muto ko loba leki na teva lobi be alobaki mabe. Mais soki yo lataka bien to yo lobaka bien vanda na ngambu na yo. Pourquoi tokota kaka makambo ya batu kongola zaka kokota makambo koya kaka koloba ata muto osalelo ka malamu bino bomona ka mabe muko nini penza peuple congolais omona pelo ka muninga bien muko nini peuple congolais osepela na mamba baninga mukolo nini po ya biso nyonso ezalaka mabe ya biso nyonso ezalaka mabe muto ayemba ayembi mabe alati mabe atambola ka mabe aloba kamabe na ba anglophone soko lobi osali erreur anglais ba corriger yo balobaka boye te balobaka boye basekaka te o est important kaka a understand eloko nini o yo zoloba mais na ba congolais c'est une autre chose bandeko nanga na ba congolais zalika mususu yo mekaka koloba français mabe ka parti wana yango bokata botambusa yango internet mobimba alobaka mabe atozomona ngo tina ba comédien muta aloba boye ye kutu alata boye ye kutu asala boye ye kutu congolais ebika critique ata muta sala loka malamu congolais ebika critique mukoni to changer mentalité na biso. Certes, na batamona ni na clip te me bo critiquer ye. Mamona ni ku na clip te. Donc atazala ki ateka ma ki voix na studio. Mais bo luki bo landela kaka voix wana. Bo luki bo landela kaka ko wata yembi nzembo nzambe bo luki bo landela kaka nzembo nzambe oyembi yango ayembi na banani batie voix ti bo luki bo landela. En tout cas, c'est regrettable pour na Congo. Bato bo sala be bazara bande kona bino. Congolaise, Congolais. Na place bo consommer nzemba wate kende liboso. Na place bo soutenir frère na bino a Congolais, bo soutenir ndeko na bino a Congolais sali musique na ye, bo soutenir ye nzembo wane talema, bo partager, bo soutenir ke liboso. Na place bo salango bino bo yende bien ko kitisa ye. Na place bo salango bino bo ye ko finga ye. Na place bo salango bino bo ye na ba critique. Po bo kitisa Ser Trina, po bo kitisa Héritier Watanabe. Po bo kitisa Watanabe, en tout cas, peuple congolais tout changer mentalité na biso. Eza pas si pe mawa. Mentalité bana Congo pas si pe mawa. Eza vraiment pas si pe mawa. En tout cas, merci bandeko nanga wana toyeki na analyse na biso concernant makambo oyo ezo leka na internet. Na minute oboye ba ke Ser Trina na Héritier Watanabe bana relation amoureuse moko te. Et puis na nzembo wana tozo loba to confirmer na biso te po to moni vision ya frère ya to moni elongia ya visage ya Ser Trina kuna te. To moni Ser Trina te to yoki na voix mais to moni Ser Trina kuna te. Alors moi boya nango bo confirmer ngo penza eza penza alors botika Ser Trina vanda botika Héritier Watanabe a vanda. Félicitations Héritier Watanabe na likambo likanisi oyo zwi ya koyemba muziki wana en tout cas oyembi kitoko histoire wana nzembo wana izo rappeler bato ebele ke totika lolendo tolanda nzela ya nzembe po nzambe nde a pona biso. Merci mingi na bato nyonso bolingaka biso bandeko nanga soki eza mbala liboso okwenya Ersil Botelo ya TV ka nde toyebisaka bino na système moko ya bien. Soki eza mbala liboso, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions. Bisous, bye.